Bonsoir. Nakache mutote so sali bien tekelo nanguba sur la tête de ma mère. Mikolo bana kin baoloba ke bana poto ba ma ofente bango batina sula ne banoti na liboso te ba ba grand fa quoi. Pose un nero faut te samuka de la mer mende. Boka réaction bande ko na Château Rouge. Noko moni makambo kichasa ngalo bilango sote. Buleka kino na tina 2000 207 pa aleki na nga papicho. Na ebite so kichasa ba bulaka no tolo tambongo bito sa aliki le mana François Hollande na ebite. Oya to kemba na 207 mibale na tindi. Baloba 207 a esprit de mort mais papicho kuna komane mo pao. Bana kate ba komo benge veki mbiolongo. Ba peti momi koloba te ba komo benge vi ankoro tunanga nini. Asente de momi. Moko kote ama ya kalamu. Buleki no aki ko sente ti kota plata ba bateki ata yo moko. Adeja na momini alokuta na mangengenge oleto landisa mituka ya komini olandisa ne bana makamagini laisse tomber yaya. Ndapela tina mongo na Kisasa. Natindela mingi papa ou bien leki nanga tangaka. Elle lut à l'université de l'USTK. J'envoie souvent beaucoup de l'argent. Na Europe eza facilité mais toza obligé to sunga bango. Misala eza tende konanga. Omona batu mususu batanga vraiment ça se voit qu'ils ont lu mais pour bazo misala pasi. Ndeko alandanga koma diacre na église mususu akoma ni komela bazododo soki basupu na tolo. Nalamukaki ere nini mpona bandokanga suki awa na Château Rouge ata yo moko. Leki nanga osenga nasombele bato. Opo bana commerce makayabu na Dubai. Mama na ngai. Siko bato ngo olekisa ngo na maya njilu bia na maya makelele. Eh Moussa, t'es mal à la tête qu'il a le tonton. Eh, faut dormir tonton, t'as des lèvres, on dirait c'est un big toasty, c'est un truc de ouf. Eh bano mawa. Na kopena bano tene babunga rumba. Bino bobula na no Jésus za mutabandondo Beyoncé la mbelake mbinzo na loso. Tu connais le Congo toi? Tu envoies l'argent là-bas? Envoyer l'argent où? T'es sérieux toi même? Mais Moussa, il parle de quoi lui? Oh mukana pamba bena. Est-ce que tu envoies l'argent au Congo? Hein? Bien sûr que j'envoie, t'as cru que j'étais un teutré ou quoi? Nous on fait des business dans le tchekar, ah ouais, c'est pas vos faux business de Toto, vous vendez des safou et tout. Nous on vend de la bœuf, après on est en mode, on investit au bled. Ah ouais, Moussa, explique à ce blédard de Men in Black. T'as cru on est des pédos quoi? Vas-y, donne le micro au lieu de raconter ta life. 1, 2, 1, 2, 108 zo. On est les Congolais de la France, NTM, les envahisseurs. Libérez le Congo, bande de fils de chiens de vos sœurs. T'as cru le Congo, c'est à ta mère, c'est à ton père, c'est à ta sœur. Vous pillez la RDC, c'est le peuple qui meurt de faim. Tout ça parce que tu crois que le Congo, c'est à ton père, c'est à ta mère. Vous pillez le Congo, c'est pourquoi? Hein, pour acheter le Makayabou? Pour acheter le Makayabou après pour manger avec le foufou? Avec vos MC Dongo Dongo, vous pouvez pas tester mes gars. Ah, il arrache le micro, c'est bon, j'enchaîne. Bana moi susamboka ko bana ngoma. Bolakisa bana lingala, babeta masolo ba dongo dongo. Émission Silia, non ça publicité moké pona bato balinga osomba biloko na kini. Yana site kaka moko Congo Market. Bobetika na Google Congo Market. Yana ba non c'est belé pena. Na répéter Congo Market. Ils ont site internet. Botu na teza côté nini. Kata c'est bon. Botu na plein de chaînes de comme ça ça ba publicité. Oui, net na film. Bana nyonso ya Congo pina monde entier. Nazo présenter bino site na bino ya sika. Comme nango Congo Market. Congo Market, eza site moko boye, qui dit market, eza marché, eza neti wenze. Donc, okoki koya, ko déposer ba annonce, c'est-à-dire vendre produit na yo, ou bien okoki koya ko tala ba annonce, c'est-à-dire olingi koya ko somba ba produit. Donc, tout produit possible ezali na Congo Market. Lupango, voiture, eloko boye songolo, nyonso bokomona ngo na Congo Market. Bobeti na Google Congo Market, en tout cas, Bogo Sepela.